découvrir kaka il y a 2 jours de ba découvrir pendant passe et on a qui pas hôpital na hôpital ko la ki sa et pas un médecin na tongo lobi na butu na zo ki tante na tongo l'air na ipo na tala ki chaque jour na iba lobio ala ki na hôpital ya on a lundi na tongo na komi kuna na hôpital na ko koma na zo ko makaka boyo akufi mais na suka bene loko na mane ko mona ezo pesa ye passe kaka pema moya sola te moya ningana te pema azo ila kaka pasi côté oyo alors nga lobaki lokola ba moni maladie c'est que so ba pesi kisi akoyoka bien mais tali kamu ndenge et se prendre des biso ko inaki nous aki nani pa mapo ngai nazali ndeko ya quartier na ali moyangeli ya CVB yango wana tukola na pepe kale aza grand frère na ngai polina tutikala na ye to vandaka na ye bien yango wana yaki devoir na ngai en tant que moyangeli ya barabara natalaka muto ya malade na quartier to vandaki bien leki na ngai to vandaki mikolo belé malamu to zaka na ye tout le temps pas de problème ça va merci c'est comme on dit le nom on a baladé pour qui non coupi maman coupi naïe on se met ça maman voilà qui espace net bon suka espace wana nde yango ebana kopesa ye comment on a landala te ndenge ba ko soye donc ça le dumike docteur feta baye wana hôpital bon ça va voilà on a sepeli le corps la maladie mon année on sepeli mais les alliés cœur mon année les habits les alliés par terre on a pour monde salé les samani espace en awa po ile wana ezalo ko la boule sur le sali boule ko la mai nde on nécessité de faire ça abia bi bon ko ça bongo ko hôpital système mai ko de spécialiste la ni wana cardiologie bon le docteur cardiologie et pourtant docteur wana yi wana c'est docteur peut tant que juste ma pe bayandi biso ka bayandi ba ka na tele kwa bana ko kotambola te pe mezo sala yi abi yaya kuna na ukukate na msiko to sani mana na bila mama na mkongo ya bi azoko ba ni na ngalo kwa sura na bitolu ba chaise ngulati na docteur ezala raté chasse de la kaye na ngala ma ba bonde na ngala ba te la chaise de la fitini docteur a dit des années que ça le 12 de la résultat du mara mais ton rose dimanche on tombe nous vendredi on docteur a juste mara docteur tozana mama ka basé na juste na zone wa de kabiye wana mazuri tamu te abi ape mamte c'est tant que comme va dire ayi ça dit que malaria ne zo sigate mais les examens des examens ça si wana malaria zakaka c'est tout de nango ko so ba kista ma sal bon atiti et pas ya docteur ya ce qui est né toute la journée. Nous solo là. Maintenant le bitin, on a somina nous. Comment il faut obligé à faire bon ça de là-bas. Avec la quête, on va là. Là nous voilà. La maman c'est ça comme ça. Maman la zone. Aquí al super, elle est au petit. Je vais au petit. Je peux pas dire bien de l'autre côté de la tête là bien. Il y a beaucoup de gens là qui te veulent pour les ça il y a. Pas personnel. Non, on va passer là du thé, on va la sécurité là. On va la famille ya bana ko so bata sikre la ni pa ko me la ngadi tenance na ko jone do kana na ko ya teta sima na ya la na ka bateria ngama na sima do do la na ko bonde la yo ko so so ni ka
va la limite que la limite que la limite bien là on va position la volana position la salle là la tombe na la petite fandi la muki la biwa na ka sikre me be kawo na ndo ndete o bikala ka sikre na mela china de ko se ama boye nayebi te na ngolo ya Nzambe kaka tokantie okende kaka bien. Merci maman. Ya mawa mingi to de Paulina to lobanini niso tika na Nzambe kaka tika na Nzambe po na kufi atiki biso ya mawa po azana bakoko azobo Naker tozo kamu docteur Abino moyen zongezate nde kanga ki elobi na ba 13h Ukenene ko hôpital banda bana malade. Docteur ni mama moi traite akaene elobi nda kanga ki akenda ka zonga mais elobi la ke Ah ina ba malaise déjà. Malaise déjà ça fait un mois et demi mais un tout tezo ezo bu Filelo hein akufika ka lelo. Lelo na ba 10h 10h40. Le message nous relance na batu nyonso ba hôtel partout le monde na internet ibanda mboka pona iwa mama na mboka tozana bana bazali banda bande ko ba grand frère ba leki tu bazali banda balanda kande ba moni soto zoba ke mama uti ko perdre ko tika biso siko yo komo na ni pela numéro Joyce na sana gitu. Ouais. Muke mama beli moi muke mais ko bela bandaka depuis kaka 20e anniversaire il y avait kalinde nzote bandaka déjà muke crampe to kene na hôpital bazo monelo côté tout juste là bakisi bandeko ko mela ça va mais ni komika na janvier wa nzote bandisi ko pesa te na février akutu ndevuma moyen te na mama bakisi to somba ta $100 réponse mon côté ba examen nyonso et l'autre côté ti lelo lobby to kene hôpital to ke docteur akangi biso je expliquer biso ke o ba poumon eza na malaria ande to comprendre te pour moi